nazali nzambe moko ya zuwa bato bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango bakoko na bango pe bana ya bakoko na bango. Kasi bato balingaka ngai pe batosaka mibeko na ngai nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso bayaka kombo na ngai Yawe nzambe na yo na ngai Yawe napesaka etumbu na moto nyonso azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba. Kanisa ngai na mokolo ya kopema komisa yango mokolo ya bosantu. Sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba kasi mokolo ya sango ezali mokolo ya kopema ya ngai Yawe nzambe na yo. Mokolo yango kosala mosala moko te ezala yo moko ezala bana yo ya mibali to ya basi ezala baumbu na yo ezala banyama na yo ezala bapayo baye kofanda epai na yo. Pamba te na kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se ebale mpe biloko nyonso ezali na kati bongo na mokolo ya sango napemaki yango wana ngai Yawe nabenisa mokolo ya kopema mpe nakomisa yango mokolo ya bosantu. Tosa tata na mama na yo poza na bomoi molai na moko ngai Yawe nzambe na yo napesi yo. Koboma moto te kosala ekobo te koyiba te kokosa na moninga makambo te kolula eloko ya moninga te ezala ndako na ye mwasi na ye mosali na ye ya mobali to ya mwasi ezala ngombe to mpunda na ye ezala ta nini. Sikande tokotanga les 12 préceptes de l'église kimbangiste. Ya liboso tosa bakonzi ya leta pamba te bokonzi nyonso eutaka na nzambe. Romains chapitre 13 verset 1 à 4. 2. Linga bato banso ata bayini na yo. Matthieu 5 verset 40 à 45. 3. Komela likaya tobangi te. 4. Komela masanga ya kolangwisa te. 5. Kolala bolumbu to kosukola bolumbu te. 6. Kobina to kokende kotala mabina te. 7. Kosala kisi te pe kokende pa ya nganga kisi te. 8. Koswana te pe kobunda te pe kolala na kanda te. 9. Futaka mpako ya leta. 10. Kobombela moninga na yo kanda na motema te. 11. Ndima mabe na yo liboso ya baninga. 12. Kolia ngulu to sombo te pe makaku nyonso epekisami kolia. Oyo nde mibeko ezali kotangolisa lingomba ya tata molimo mosantu. Soki lingomba ezangi mibeko ekobonga te. Nesika tokei na Job. Job chapitre 16 verset 18 à 19. Sima tosukisi na 22e verset. Yo mabele osipa makila na ngai te azongeli. Yo mabele osipa makila na ngai te pokolela na ngai eyoka na polele pamba te kuna na likolo nazali na moto moko oyo azali témoin na ngai ya solo. Moto moko azali kuna na likolo oyo alobelaka ngai. Job 3 11 à 13. Ona nini nakufaki na libumu ya mama te
nalataki motema te ntango nabotamaki. Mpona nini mama azalaki kolalisa ngai na makolo na ye? Mpona nini azalaki kopesa ngai mabele namela? Soki te mbele sikoyo nalali na cimetière na ngai, mbele nalali na ngai kimia. Nazalaki na eloko ata moko te, nakozonga mpe na eloko ata moko te. Yawe moto apesaki, ye mpe moto akamati. Tika ete Yawe azwa lokumu. Tobonde. Okombo ya Tata, ya Mwana mpe Molimo Santo. Papa yoki priere liboso mama pesi epai na yo. Ete yo esangisi biso awa mpona mama Biselenge. Mission na ye na se ya ntango ekomaki na ndelo yo bengi ye. Yango ezali likebisi mpona biso baito tikali toyebe te lobi tokolanda mama Biselenge. Na ntina wana liloba oyo tokoyoka awa epesa biso makasi po ete liwa ntango ekoyela biso à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment tozali ya kokongama. Ebandeli esuka epai na yo na kombo ya Tata, ya Mwana mpe Molimo Santo. Amen. Totangi les 10 commandements. Sima totangi les 12 préceptes mipeko. Esika nyonso mipeko ezali ordre ezalaka wana. Ezala na compagnie règlement de l'intérieur ezala. Ezala na lingomba. Ezala na société nini. Même na famille. Ndako mwasi na mobali soki mipeko ezangi libala ekokamba malamu te. Mipeko ekodiaka ordre. Nena yango Nzambe apesaki libota ya yango ya bajuif baisraélite mipeko oyo ete bazala bamise à part na mokili nyonso. Moïse epesa bango mipeko mpo batambola na yango. Moïse apesaki bango mipeko. Tata mama sino zali kotambola na mipeko. Verset 29 ete Moïse loba na bana Israel, soki tosi mipeko na ngai balandi oyo ngai nalingi, bango na bana na bango bakozala na bolamu seko. Ngai na yo tolembaka te, napata kokondela kala namonaka changement te. Bongo te nde bokende kokanga na bandako kanga bokende na bandako. Na Psaume 91 verset 14 à 16 yokali kakomami wana, ngai Nzambe nakobikisa moto oyo alingaka na ngai, nakobatela oyo andimaka ngai. Soki abeleli ngai nakopesa ye eyano, nakozala na ye ntango ya mawa, nakokotela ye na makambo nyonso, nakokomisa ye moto ya lokumu. Ngai na yo nabanda kobondela kala nazwaka resultat te. Sala examen de conscience. Est-ce que etamboli na yo ezali normal devant Nzambe? Mabonde na biso ezali lokola moto azali na appareil ya telefone ozali na yango, ezali matei monene. Soki appareil na yo ozali na SIM, ozali na crédit, batterie ezali malamu, communication ekokende facilement. Mais soki moko ezali, communication ekokende te. Na yango sala contrôle na etamboli na yo. Est-ce que ngai nazali conforme na mibeko ya Nzambe? Réponse na motema na yo, réponse na motema na yo. Mabele kozipa makila na ngai te, mabele kozipa molimo na ngai te. Nzambe ntango asali moto azwi mabele aforme moto, kasi makila eutaki na mabele te.
molimo eutaki na mabele te yango wana moto alobi kemba yo mabele kozipa makila na ngai te kozipa molimo na ngai te pamba te oyo ezali na moto moko azali na lola oyo azali tembo na ngai kolo na yango ele nzambe. Bomoi na ngai ekomi na suka nazali kokende na nzela oyo bazongaka te wana Job ba verset 22 sangani bakokomela na ndako wana. Je suis témoin oculaire na yebi balabala na yebi ndako na liaki na melaki pe na ndako wana. Ezali libota oyo bazwaki lipamboli mpona mosala ya Nzambe. Ah, mama Betty mwana Kisangani alingi makambo ya Nzambe mingi ya kamaki na tata na ye pa kosala tata permutation ndaki satanga longwe na Kisangani batinde na Lubumbashi ye na mama amemaki mwana mobali te mama Betty aye kisasa na mama Betty mwana na ya mwasi oyo akangamaki na ye makasi mama Betty atiki biso na nzela ya Nzambe esengo na bakufi kati na nkolo pamba te misala na bango ekolanda bango ndenge totangaki na Psaume 91 ete ngai na kobatela oyo balandaka ngai na kopesa ilo kumu munene. Mama Betty Nzambe apesi yo lokumu centre d'accueil oyo etamboli ya kitoko esengo na bakufi kati na nkolo misala na bango mikolanda bango moyembi monene soki akendeke susu répétition te vi ba misala azali na yango esengo na kokufa na mosala ya Nzambe. Tala ndenge totondi awa tala bandeko na ye ndenge balateli uniforme et bientôt tokomona décoration pona ko l'accepter azalaki na misala ya kitoko. Mama Betty yo wana ke ko rejoindre bakoko na yo awa na centre d'accueil nzoto ya mama na yo ya papa na yo elela maka awa noko ya mbuya awa mama Pelagie Bondekwe awa ba mama Jani Kombele awa bozali libota oyo Nzambe apesa mapamboli tokoliki ete bayebatikali balanda ezaleli ya mama Betty balanda nzela oyo lipamboli epesa maka na koko na bango wana ndelo kume koza na kati ya libota oyo na kanisi moke oyo ezalaki na biso mpona kosala ngonga nde yango wana mama elikamoto kenda yango toyika mpiko pe molende ndenge komami na mukanda ya Habakuke chapitre 3 verset 2 à 3 yika mpiko pe molende ata eumeli ekosali makaka eloko ngai Nzambe na sengi yo kanga kaka motema zala molende yika mpiko poete mokolo masuka okumisama okombo ya tata ya mwana pe molimo santo amen. Matobondele okombo ya tata ya mwana pe molimo santo tata na biso azali likolo kombo na yo ezala mosanto okonzi na yo ya mokala ya pesa biso bilema mokolo na mokolo limbisa mabe na biso lokola biso tokolisa manyongo na biso kendisa biso na komekama te kasi bikisa biso na mabe oete pokote ezali na yo nguya nkembo lobiko na lobiko amen.
Osingina sonda kwase. 2, 3. Itila. Osingina sonda kwase. Muzaiki sanuzimulane. Kana utungina fundiswa. Itila inavukila. Itila inavukila. Itila inavukila. Mumaninu ya luzingulwa. Itila inavukila. Itila inavukila. Itila inavukila. Mumaninu ya luzingulwa. Itila inavukila. Merci beaucoup pour la prédication. À présent, nous allons passer à la lecture de la biographie de notre maman. Biographie de la révérende pasteur Betty Yvonne Biselengue Bateteaou. Née à Kisangani le 8 septembre 1955, elle nous a quittés le 3 juillet. Je disais, elle nous a quittés le 3 juillet 2025 à l'âge de 70 ans. Fille de papa Alfred Biselengue, ancien président, inspecteur et premier suppléant de l'église kimbangiste, et de maman Anna Yambouya, diaconesse. Betiteaou Yvonne a grandi au cœur de la foi kimbangiste. Elle était le 6e enfant d'une famille de 9. Elle laisse aujourd'hui 2 sœurs et 1 frère. Diplômée de l'Institut pédagogique national, elle a épousé M. José Tanzambi en 1981, qui l'a précédé. De leur union sont nés 5 enfants, dont 4 filles et 1 garçon. Elle laisse aujourd'hui une progéture riche des enfants et petits-enfants. De 1985, Maman Betty Yvonne a intégré le clergé kimbangiste, exerçant son ministère en Belgique, ensuite en Matadi, Kinshasa et Nkamba. Son dévouement l'a mené à la présidence nationale de l'association des femmes kimbangistes, AFKI en sigle, en 2015. Puis au poste de comptable général de l'église kimbangiste en 2019, fonction qu'elle occupait jusqu'à sa mort. Elle laisse derrière elle un héritage de la foi et d'engagement. Voilà tout. Merci pour votre attention. À présent, nous allons inviter celui qui est préparé pour dire le mot des enfants.
merci. Voilà pourquoi vous êtes venus nombreux pour l'amour qu'elle nous a donné, vous êtes venus nombreux. Nous vous disons merci et nous remercions Dieu pour sa vie. Au nom de toute la famille, au nom de tous les enfants, nous disons merci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Ça, c'était les mots des enfants représentés par son fils, Papa Lionel Tanzambi. À présent, nous allons écouter les mots de sa petite fille depuis l'Europe. Eh bien, pour tout vous dire, je ne pensais pas qu'un jour je prendrais la parole dans un moment comme celui-ci, et surtout pour parler d'un être plus cher. Je ne suis pas ici pour parler de la mort, mais pour parler de l'amour. Un amour inconditionnel, un amour qui ne disparaîtra jamais. Ma mamie, tout le monde la connaissait pour son bon cœur. C'est une femme d'une gentillesse incommensurable, toujours souriante, toujours tournée vers les autres. Elle prenait soin de tout le monde. Elle donnait, écoutait, réconfortait. C'était naturel chez elle. Elle était tout aussi incroyablement attachante. Il suffisait de passer un moment avec elle pour s'y attacher. Sa présence faisait du bien. Perdre ma mamie, c'est comme perdre un morceau de moi. Elle était plus qu'une grand-mère, elle était ma force tranquille, ma conseillère, ma lumière dans les moments difficiles. Elle avait cette manière unique de m'encourager, de me faire rire ou sourire, sans jamais avoir besoin de mots compliqués. Elle avait l'habitude de m'envoyer des images pleines de douceur, avec de jolis mots et des versets dédiés. C'était un peu sa façon de veiller sur moi, de m'encourager et de m'envoyer de l'amour, même à distance. Ces petits gestes simples, je les garderai précieusement dans mon cœur. Je l'aimais tellement, je l'aime de tout mon cœur, et je sais qu'elle m'aimait tout autant. Il y avait entre nous ce lien que rien ni personne ne pouvait briser, même pas la mort. Alors aujourd'hui, je remercie Dieu pour sa vie. Je remercie Dieu pour me l'avoir donnée comme grand-mère, pour l'avoir mise dans ma vie et pour tous les bienfaits qu'il lui a fait dans la sienne. Alors même si aujourd'hui tu n'es plus là, mamie, sache que je t'aime énormément. Je ne t'oublierai jamais et je sais que tu seras toujours là avec nous, dans nos gestes, dans nos pensées et dans nos souvenirs. Tu continueras de nous accompagner d'une autre façon plus discrète mais tout aussi puissante. Alors oui, aujourd'hui mon cœur est lourd, mais il est aussi rempli de gratitude. Merci mamie, merci pour tout l'amour que tu as été. Alors va. Voilà, merci. À présent, nous allons passer des pots de gel de fleurs. Ainsi, nous demandons à la parente humaniste de vouloir s'apprêter pour agrémenter ces moments.
soki azali koagremente biso na molulu monene ya mama na biso, mama Biselenge oyo asili kotika biso lelo eza fete na ye ya suka. Toyebi ba instance nyonso ya lingomba ndenge bafleur esili kobongisama, kasi baoyo mpe bazali na bafololo. Ok, liste ezali awa, oyo ayebi ete atie kombo na ye te akoya po ete akoka kotia kombo na kati na liste. Tozali na yango mpona koya kopesa banjorbe de fleur tokobimela nsima ya faki ndeni ya faki wana na couloir wana nzela na biso ekobanda kuna epui toye kotourne awa boye pembeni ya faki
moko tozana mobemo po to matana kamba ilu seleme asika makolo molelo ya solo ndeko basikana ezali esengo mingi mpona moto oyo akufi na kati na liloba ya nzambe elobami ete oyo bakufi kati na solo bango bazali na mokeko ya seko likambo eza na biso lelo mama biselenge oyo tomoni alani awa mama tata mwasi koko yaya ye azali solo mama moko alingaki nzambe makasi liloba na ye to lisolo na ye ezali ya lelo te bato mosusu bakomona lelo lisemo oyo bato batondi bato bango bazali bapaya bakotuna yango nani yango oyo atondisi bato boye yango nkembo yango ya nini oyo ezali boye na esika oyo mpona moto asili kotika biso ya solo batata bamama ezali na ntina ezali couronnement ya mosala kitoko na pa bisolokele azalaki lokola mwana wa na yango ya solo balita bamama leo ezali koloba azalaki moto azalaki na bilaka ya mingi papa kisolokele likelo alobaka mingi mpona ye azalaki mwana na ye oyo azalaki pemei na yeakati mboka poto azalaki likambo monene na ntina nini ya solo batata bamama esengeli koyebaka mosika soki omoni bana dirigeant bazali kodefile na bajournaliste kitoko bazali koleka mpona te ye tozalaka moko na bamana bayebi Mama Biselenge femme digne. Mama Biselenge ayekolaki kotambola na kati na lolenge mama mulu akosengaka na biso yango wana mokolo malelo tala bisengo ya solo papa bashikana na tikelio maloba okape koloba na Swahili. Tunawasalimia wote wenye kutufuata na kutusikia katika lugha bora na tukufu ya Swahili. Tujuaze kama kuna utulivu kidogo, kwani wakubwa wa kanisa mpaka hivi hawaenea, kwa sisi kuanza kuacha maua tunayo kwa mwili ya mama yetu hapa katika mji wa Kinshasa. Kwa mahubiri iliyotolewa na Papa Simon, huyu akiwa evangelist wa Kasavubu, anatuelezea kisi kubwa iliyofanyika katika jamaa ya Baba Biselenge.
tutayapata kwa Mwenyezi Mungu, lakini tutayapata kwa Mwenyezi Mungu itaonekana mbele hapa duniani, kwani mwenendo wako, mwenendo wangu, hiyo itatuma Mwenyezi Mungu apashe kutufurahisha. Nikisema wazi kama wandugu, mwili wa mama Biselenge utaenda katika mji wa Nkamba. Alikuwa mmoja wa pastor katika kanisa, muimbaji katika kikundi ya waimbaji Bengi, responsable jeune a coupé les mains pour la représentation de la précision. Merci. Salle de conférence pour la concertation pour qu'elle oye talibino. Ok. Kukufa na zile ya Nzambe. Kuiko na musala ya Nzambe, kwete mukulu masuka, Nzambe ya kanisa ya biso.
Attention, on a kokwea. Batera sezali ona nango keba. Pour tout le monde bandeko ya dirigeant avec à la tête maman président, maman directrice générale. Nasta venyo sa direction générale to commune nation. Batata na maman nation bangoana. Mama que batate à province bangoana dirigeant Alanga Nzembo chaque dirigeant va faire sa fleur et compenser à mon boulot. Toyebi que tozali kaka dirigeant et ça doit être représenté par directrice générale. Bino nyonso bokozala na liboke moko ya dirigeant. Ezala dirigeant jeune, ezala dirigeant mama, ezala ba dirigeant na ba paroisse. Biso nyonso sima ya directrice générale to directeur générale to compensa fololo mbala moko. Banoko,
amfiteatre mpona lisolo oyo etali bino mpona kobongisa yango esika sikoyo. Wachoma ama wanobo waliokuwa Kisangani na jamaa ya mama baba Kiselenge, wanaume munaitwa ngao katika jamaa, munaitwa kwa haraka sana katika kipindi saa hiyo. Kala mingi teto niliko banda ba jepo ya pamba te tokolobaka ete soki ozali kotambola na nzela omoni matiti ya kokoto ya nguba yeba ete olingi kokoma na mboka. Tomoni deja présence ya président du collège, président délégué du collège asili kokota katikati na biso, elingi koloba ete tolingi kobanda molulu ya kopesa bafololo ba oyo bayebi ete nano bapesi bakomisi bakomo na bango esika tozali kolobela te baya po ete bato tia bango na liste yango ekopesama na limemi ya nyonso. Tolobi tokobimela pembeni ya faki po na koya kopesa ba gerbe de fer akoyi mpe basinga ezali oyo ekoki kobe Mama veve nyonso oyo bazali awa, mama mokonzi azali kuna liboso ya amfiteatre tokende kuna na lombango nyonso pote tokongisa likambo oyo etali biso. Mama veve nyonso, mama mokonzi azali liboso ya salle de conférence tokende kuna pote tokongisa likambo oyo etali bino. Pe bengami ba ressortissant nyonso ya Kisangani mibali pe banoko pe na ba membre ya famille ya Kisangani okende na kote ya amfiteatre likambo oyo etali bino oyo bosengeli kobongisa sika oyo ezali kozela bino kende na lombango. Tozali kokende malembo tobebisa décoration te totembola na ekenge sengeli place mono na ekenge bato bazali batapi etiami to respecte yango ndenge ezali baterasi ezali totambola tosote na ndenge esengeli mpe kobebisela biso basinga te sa papa bate soki bokati singa elingi koloba ete bokati mpe maloba oyo tozali koloba awa. Alanga Zembo, Mama Biselenge ayembaka na chorale de dirigeant. Azalaki mwana dirigeant le 3 octobre. Azalaka toujours pembeni na bango. Azalaka elongo na bango. Mama ya dirigeant na ensemble
na biso inoubliable elaka oyo epesama na libota sala te okomisa yango ti na suka soki yo nde baponaki na kati na libota. Ensemble. Alanga Zembo. Ezali mondule pona lokumu ya suka la futa keki madisa na sabuni ya mama Betty Biselenge. Okufu na nzela ya nzambe ezali esengo okosa na yango te ozalaki ensemble ya mama Biselenge tocukaki na ye ensemble lelo azali lisusu na biso te akomi de l'autre côté oyo sikoyo biso tokokende kuna kasi ese tokutana na ye loko kosalela nzambe na solo kosalela nzambe. Nous saluons toute la délégation, pour toutes les délégations qui sont venues de l'Europe. Financez budget, oui. Toyebani va ta finance, Toyebani. On est ensemble. Ah, les combats ensemble.
elongola famille ya Biselenge na Kisangani etambwisa bango bisika na bisika. Mama Biselenge comptable général na Lingomba na Nkamba mwana Kisangani Lingomba Kibangiste ezali kaka Lingomba ya Bakongo te, ezali Lingomba ya mokili mobimba. Mosusu akoki komituna pourquoi Biselenge qui n'est pas mokongo azali comptable, ezali Lingomba ya Nzambe, ezali na bokabwani te, eponaka ekolo te, eponaka tribu te, eponaka batu te, mosala na yo. Et celui qui vous parle, Faustin Bazikana Katoko, c'est un Mourega du Sud Kivu. Il est le chef de la presse kibangiste, département de presse. Pourquoi ça? Lingomba ya Nzambe. Biso nyonso tokonama na mabota na biso, kwete toya kopesa na bokoto na kamba, kwete bokizo kokobika. Nyonso ki yote babonaki, bote ya biso wao. Soki yote babonaki, eke obebisi, yebane, obebisi liboka na yo mobika. Attention avec décoration. Décoration ya kitoko. Là nous félicitons papa Jean-Riche Campagne. Jean-Riche Campagne. Asali mission décoration ya kitoko. Oyo tosali na komisa. Tobebisa ngana na pe. Oyo kosala décoration ya marque moye. On dit, c'est pas le problème. Le problème est atteint. Ce sont nos voisins des finances. Nos voisins des finances. Si je parle des voisins, parce que je suis là, on se connaît. Lingomba ya Kolo. Merci avec la sonorisation de l'œuvre de François Bilama, le chef de division de la presse information du problème de Kinshasa qui est la pasteur. Et pour la sonorisation de la presse c'est la presse ville province de Kinshasa. Avec toute son équipe, félicitations impeccable. Ici, quand Nyos va falloir, c'est Nyos. Sonorisation à Kitoko, c'est la ville province de Kinshasa, la presse ville province de Kinshasa. Attention à la décoration. Dans un Kende, votre Tobanda, pas de points germes de fleurs, calamité. Et lui qui est allé être baliste, ils allaient déjà harmonisé. Batonio et Maso, Bakosale Manali Memia. Tolobi, Tokokotela, Mopanzi à Fakir. Esika mitu pezala kakuna neto koti pembeni ya Faki pona koya kopesa ba germe de fleurs na rythme ya kitoko nyonso parce qu'on est habitué à ça kibangiste, nous sommes habitués à ça. Attention avec décoration, attention avec tapis, attention avec basinga. Alanga Nzembo. Eh, musique Faki, fanfare bangiste. Ce que vous pouvez la
Kinshasa yebe tozali na Fakimer. Ah, ok. C'est la papa qui m'aguise. Nkamba, c'est le siège international de l'église. Ok, tozali kokende kala mingi te tozali kopesa ba gerbe de fleurs. Nous saluons la présence de mon colonel révérend Chinim, aumônier en chef na FARDC azali katikati na biso ye fi ayaki nzambe abengaki ye. Colonel Ami Kitisa liboso ya tata Simo Kimba sanitaire colonel Justin Ikuma de la police nationale congolaise yepe mokozi monene na kati ya la police kasi kimbangiste mosala ya nzambe bango biso nyonso tozali po ete topesa tata Simo Kimba kyanga ni maboko. Sanité par le vraiment non plus tout. T'es à Kitoko, hein? Ah, on s'en l'a ensemble. Ok. Dirigeant Olé! On dirait dirigeant Mali les alliés. Message à moi oyo atindi à partir ya poto nalandi liloba très important alobi na ye oyo mama Biseleng. C'est très important. Yo ndokona makina liboka na bino yo moto mosusu te. Surtout au BBC, il a été au BBC, famille Mobimba, et de génération en génération, et vous allez vous tourner. Dirigeant, hein?
qui était quelqu'un de Chiluba, un ami de Chiluba, un ami de Chiluba, un porteur à Chiluba. Un reporter à Kikongo, José Ebapala, animateur na Ratelki, Akoya Pepe Nangai. Reporter à Chiluba, Freddy Musoko, Akoya Pepe Nangai. Et l'homme qui est super à ma religion, nous sommes des reporters, nous sommes des animateurs, nous sommes des journalistes. Papa, c'est le animateur de la radio télévision humaniste. Alors, on va au Kanayo, Nachi, Nakikongo. Matondo mingi.
Biso, c'est de l'ordre. La différence, c'est notre façon d'être.
Merci beaucoup Faki. Merci Faki. Merci Faki. Merci Faki. Merci Faki. Merci Faki, merci Faki. Tous on a ma place na biso s'il vous plaît. Merci Faki. À présent, nous allons procéder au dépôt de jeux de fleurs. Pour ce faire, nous allons le faire vraiment d'une manière organisée. D'abord, c'est la famille sainte qui va déposer sa gerbe de fleurs. Après cela, suivra les cabinets du chef spirituel. Ensuite, sera le tour du collège. Le président du collège et toute son équipe. Ensuite, suivra les chefs de confession religieuse. Là, nous voyons la présence de l'ambassadeur Mangelesi, représentant légal de l'église autochtone de Bangunza. Sans plus tarder, Faki, à vous. Sunga biso pona kobongisa batapi pona recueillement et salama na ndenge ya malamu. Bandeko ya protocole bosunga biso pona kobongisa batapi pamba te tolingi to banda recueillement pona jepo dépôt ya ba jeux de fleurs. Faki, animez-nous s'il vous plaît. Baoyo bazalina bafololo tolobi tozala na sima ya Faki tokokotela mopanzi à droite ya Faki na couloir wana baoyo bazala na couloir ya Faki pembeni ya Faki bo dégager place wana entrée ezali wana ya ba dépôt de gerbes de fleurs des programmes ezali soki corps de dirigeance ici décoration liloba ya famille soki ezali ekopesama nde libondeli ya suka ekopesama na président du collège ndenge programme esili kosalema. Sasa hivi tokusenga na Faki akoka kopesa tosenga na poto kopesa fololo na bango na kombo ya famille sainte nde cabinet ya tata mokonzi ya bule pe bango babongama po ete bakoka kopesa ya bango fololo. Sasa hivi Faki à vous. Collège exécutif national de la RDC. Membre ya collège exécutif RDC. Ilongo na ambassadeur Mangelesi, représentant légal de la église autochtone Bangunza de Congo. Juste sima na bango tokobenga FARDC,
Aumônerie FARDC et PNC. Collège exécutif national, nous allons inviter l'honorable et déjà la tour, il y a ville province de Kinshasa. Et l'ongo n'a pas pasteur Banso, va pasteur communaux et sectionnaire. Voilà, président du collège exécutif national. L'église autochtone Banguza, yazalaka toujours pembeni na biso na pasteur Mangelesi wana aye kopesa fololo na ye na sima na ye honorable Rifin ya Congo Central yona pe aye kopesa fololo na ye nde na sima tomoni na sima ezali FARDC aumônerie FARDC, mais de l'autre côté tomoni une ville province ya Kinshasa. Ok, FARDC bazali koleka. Espérons que PNC bazali pembeni. PNC. FARDC, PNC, boleka mbala moko de ville province ya Kinshasa akokota na molongo. Voilà. Voilà toujours esika wapi mama Biselenge Betty Yvonne azalaki kokisala département ya finance bobongama nsima ya ville province de Kinshasa ezali bongo ngala na bino.
l'aumônerie de la police nationale congolaise. Avec à sa tête le colonel Justin Kuma Bangoana Basili Kopesa Fololo na sima na bango ville province ya Kinshasa. Ville province ya Kinshasa kuna menato komi académique. Merci Mapinga. Il faut pas respecter ces... Merci Dr. Songi, Biso na Biso, défilé académique, ville province à Kinshasa. Bangona Bazali Koya, avec à sa tête, Kocha Mutele, pasteur provincial. On a tombé ma pasteur communaux et la ville province à Kinshasa, mais la Simona et Kocha Mutele, il y a inspecteur provincial, secrétaire provincial, le chef de division de la presse et tous les chefs de division. Et la suite de Kuna, ma pasteur communaux, Kasafuko, Bukama, Tomoni Mama Mwilu, Tomoni, ma pasteur communaux, Bango Nyosowana. Nasimana Bango directement, département de finance. Département de finance, c'est Kakani, Mama Biselengi Azalaki na Bango, Bazali Kolela Moko na Bango, Yasili Kotika Biso, Kuna na province délégation de yaki utaki na Suisse bakokota na molongo biso nyonso tozala déjà côté à Faki pour être topesa yango alomango nyonso. Voilà, tosengi na bandeko ya finance ekomi bongo ngala na bino bopusana bandeko ya finance s'il vous plaît. Finance, c'est la finance. Finance, beaucoup s'il vous plaît. Bandeko ya finance, beaucoup sona. Si Manabango, Tobengi, chef de mouvement, au niveau général, chef de mouvement, association et service, on va aller à Bissot, Bobomamabo, il est à la boutique à la chef de mouvement, association et service. Kozala bongo ngala ya seka elongo na bandeko ya hotellerie. Volontaire, bango pe bakongami déjà bandeko boleka na lombango apaki afiki mobongama finance oye bandeko na biso ya finance bango wana ba CDF ba nani nyonso qui sont des anciens CDF to moni bango ba nyonso basala na finance ba nyonso basala na finance bango na bazali koleka to moni déjà bandeko ba mama ba tata na kati ya ba volontaire bango na bazali koya bandeko ya gaki bolongo l'estimé
esika ezali bandeko ya gaki bolongola instrument ezali bandeko pembeni ya dirigeant bandeko ya gaki bolongola instrument pembeni ya dirigeant wana ezali bamama na kati ya bavolontaire mpe batata na bavolontaire na nsima na bango tomoni banani jeteki bango wana deja basili koya groupe théâtral kimbangiste chorale centrale jeteki bango wana bazali koya tolobi deja tour oyo bagroupe nyonso niveau général bozala deja pembeni kuna nsima ya koreki ya jeteki bamosusu bazala deja pembeni koreki soki tozali koreki suisse pene kozala mosika te tozala deja pembeni apaki tomona bino te afki tomona bino nano te kasi molongo ezala moko kote ya faki nsima ya faki nde tokoti biso nyonso mala moko et là ça peut se faire par une délégation tozala bato ebele te on peut faire maximum 10 personnes et puis eleki wana jeteki bazali koya nsima ya jeteki banani seka j'espère seka et hôtellerie jeteki bango wana bazali koya jeteki toyebi baevre ya jeteki bakolo baevre jeteki bango wana bandeko ya seka hôtellerie bopusanaka malembe na nsima na bino tolingi tomona deja bato mosusu baza kuna niveau général tokimaka malembe tosengi bandeko ya direction générale ya scout bandeko ya niveau général baoyo bazali kuna tozomona bino te nsima ya seka tobengaki bandeko ya scout direction générale ya scout nsima na bango paroisse ya bongolo elongo na bamouvement nyonso ya bongolo bokongama kuna tozali na jeteki bongolo dirigeant bongolo aepeki bongolo bino banso bozala na nsima ya paster communal ya paroisse ya bongolo tambusa makolo s'il vous plaît tozowela monoko bandeko ya bongolo bobongama nyonso tobengi bongo direction ya afriki direction générale bango deja babongami direction générale ya afriki paroisse ya bongolo bobongama direction générale ya scout bolanda na nsima totambusa makolo voilà on a direction générale qui est représentée par le révérend Abbé trésorier général inspecteur général de la mission le chef de musique le conseiller général Papa
fils tozomona mama na biso azali korepresente commune fils Afki Apaki Bangwana, président général et la présidente générale Afki. Simona Bango, Tobengi Bongo, Pawasi ya Bongolo, Bobo Mama, Elongona ba mouvement na Binibansi. Voilà, Zali Komata. Merci beaucoup, maman. Merci pour la passe na libota. Pour les amis Apaki avec son président général. Révérend Ouawessa. Rona. Na. Va collaborateur na union sur les Simanaye. Félicitations. Na Mosale Salemaki na mois de mai. Mama Apaki. Muna Afki. Afki oye! Mama Biselenge alikaki place wana. Azalaki na kati ya Bisenga wana. Azalaki conseiller présentement parce que asalaki na kati atambwisaki mpe lisanga ya Afki. C'est l'exemple kitoko oyo esengeli kolanda. Wana ezali Afki. Sima Afki ezali banani tomoni Afki bakozalaka toujours ebele na on va comprendre. Paroisse ya Bongolo na ba mouvement na nyonso tozala déjà pembeni. Toleka mbala moko. Toyebi ete tozali na famille Lusansu délégation utaki na France. Wana bazali batata ya bana ya mama Biselenge oyo bazalaka na poto bayaki délégation ya bango yaki eye potela koka kopesa fololo na bango Na bongo paroisse ya Liège kuna na poto bolinga elongo na bandeko ya délégation ya paroisse ya voilà sima ya Afki paroisse ya Bongolo. Paroisse ya Bongolo elongo na baselile na ye kuna tomoni bongo selile le 8 ya mama esika wapi mama Biselenge azalaki bongo mondili selile le 8 na paroisse ya Bongolo. Dirigeant Bongolo aepeki Bongolo jeteki Bongolo bino banso kozala nsima ya pasteur communal. Paroisse à Liège. Paroisse à Liège aussi. Vous délégation nyonso ya poto bozala esika moko nsima ya bandeko ya Bongolo bokoti mpona kodepose jean de fleur. Tobengi bongo Sky Pen Bongama. Sky Pen Bongama, coordination nationale des écoles kimbanguistes. Les écoles kimbanguistes. Bongama. Sky Pen Bongama. Sima ya Sky Pen famille Kamba. Famille Kamba Bongama. Sima ya Sky Pen famille Kamba. Sima na bango révérende Annie. Il est fait à proposer Jean de Fleur.
Bongolo tutambuse makolo, bongolo tutambuse makolo. Toyebi ete bongolo esika mama biselenge bandaki kosambela. Afiki bongolo bazwana. Déjà bongolo. Vraiment, comment que ça va kuna bongolo toyebi ezalaki na slogan mama munu sokola bana est-ce que ça existe jusqu'à présent? Awasi ya bongolo. Famille ya papa Momo. Papa Momo, famille papa Momo.
Songolo, Nema, Domination de Président de Samakolo. Simon Nango, en tout cas, c'est des gens qui sont là, on peut penser à la dernière hommage à Maman Nabiso, c'est pour les baïtés, pour les Sidoga. Merci beaucoup. Bangwana bazali koyeba nsima ya famille Révérence Dance. En tout cas la liste soki oyebi ete okomisaki kombo kota kaka na molongo. On ne saura pas comment détecter les dons de la famille, mais toutefois tozali na bakombo na bino awa. Tobengaki famille Révérend Momo bino mpe boleka so ekai pene tokota mpe famille Nkamba tokota mbala moko soki toyebi ete tokomisaki bakombo en tout cas tosala tokota pamba te famille Momo tosi totangi tokomi na famille Simana bango toboki bongo bandeko ya Koreki Okatanga bobo mama Koreki Okatanga bobo mama Koreki Okatanga bobo mama Jejeki bongama sima Koreki Okatanga Jejeki bongama sima ya Koreki Okatanga sima ya Jejeki SPC sima ya Jejeki SPC. Voilà, la famille Momo, tout le monde est révérend de famille. Merci. Maman.
P. Maman Réunion, le pasteur communal et à Kassavoudou. Et le monde a site merci maman. Autant de ça famille Koutou, on a fait la zone de Boeki Okatanga, de maman. Shizeki, bon maman. SPC, bon maman. Wana paroisse ya Kassavoudou. Waswahili wote mnaijua kustari kule nyuma, Waswahili wote, Waswahili kimanisto wote kule nyuma kule kwa kuweza kutoa flare yetu. Waswahili kimanisto nyotso, ubengami wote toke sa kulori na biso. Toza liko kende, zile za limolai, bo tosa biso occasion, fote, maso maleka na kimia. La délégation nationale Toyaki, Toko Katika Molongo. Conseiller à la délégation Bélé, Toko Minamizoni.
nyonso ya Liège elongo na bato nyonso ya délégation nyonso ekati ya poto les amis aussi de Kisangani tozala na molongo Kisangani okota na molongo biso nyonso kosalela nzambe nde batei biso awa soki yo nde bamonaki na famille na yo okukisa te elembo oza nango basi soki okukisi yango yo metele bafamille na bino mobimba etiti ebela totambwisa makolo s'il vous plaît totambwisa makolo c'est pas ça notre façon de être les humanistes tobengaki yango jejeki SPC gaki nsima na bango ekozala bokongala ya famille ya basosila nsima na bango famille bobe mama totambwisa makolo totambwisa makolo totambwisa makolo Avancez, gars, avancez. Avancez, les gars. Totambwisa makolo, s'il vous plaît. chorale angolaise tokota na molongo tomoni bandeko ya SPC un petit coucou à tout le monde avec le DG Christian Konzo pesikini nyonso mbote kotambwisa makolo s'il vous plaît makolo watoto wa Kisangani wote munaitiwa nyuma kule les amis de Kisangani ubengami na sima kuna Europe nyonso tozala ensemble kuna tomoni bascout ou bien ce sont des scouts bascout bango wana sima bango tomoni SPC nasima na bango tomoni bandeko ya jejeki towela totambwisa makolo merci bascout ok on a nos amis de SPC nasima na bango jejeki bananka
bato sito bengi déjà toko tena molongo bana nkamba. Toko tena molongo bana nkamba. Avec l'animation de la fanfare kimbangiste. À tout casser. Oye Kobukaka. De Pépé Amabé. Je me souviens. L'autre note Amabé, la TFaki qui met au côté de la Katina. C'est à tout casser. Total Bissamakolo, Total Bissamakolo. On ne sait pas, est-ce que tu as dit que tu as dit que Total Bissamakolo, tu vas aller belé et que c'est les amoulais. Ah oui, là on comprend. Ok. Couple Exavenda, ultima poto na France, tokote na molongo. Ok, bandeko ya SPC, Tomata, ils n'ont pas nanda ko boyebi avec un rythme moko ya bien. Ce sont des jeunes qui sont là. Nasima SPC, ezali GGK. Bakolondule. On a basson ya bien. Basson ya bien. Pourquoi tout le monde est GGK, vraiment. Kolingi Binoni. Délégation pour te balsali déjà, Wana, merci beaucoup. Les seigneurs sont tous là, deux ans à l'époque, pour te toper sa follow, le mal à mon corps. Mais bah, on y a ce comme ça qui, tout à fait, makolo. C'est compliqué. Les alliés et Sengo. Esengo na biso esengo na bino esengo na bino kosepelisa mama na biso mokolo na ye ya suka. Délégation nyonso uti Europe tonika nzela moko innovance na paroisse à Liège. Tomoni déjà ba beau-fils, belle fille ya mama Selenge esi babongami nsima na bango bakoleka mbala moko. Délégation ya Europe, bato ya Hollande bali, bato ya Belgique, France, Allemagne, innovance. Au monsieur, mon moko toleka une fois pour toutes. Totamu Samakolo, s'il vous plaît, Totamu Samakolo. Les amis de Kisangani, Bangona, Batangami de Janamolongo, Banankamba. Totamu Samakolo. Et dans la famille Bakazino, Abasaki,
Famille Kamba, les amis de Kisangani. Comment on peut déjà déjà délégation à Europe. Délégation à Europe. Hollande, France, Belgique, Allemagne, Binobanse, Osam, Congo. Ok. Abaswaki, tokotina molongo Abaswaki. Association de Baswahili Kibangiste Nyonso. Oyo tozali awa tokota na molongo. Je suis de quel avec vous? Moi je suis au micro. Ok. Abaswaki bana Kisangani, bana Bukavu, bana Lubumbashi. Bino se tokote na molongo. C'est très important. Et à Kinshasa, on a Abaswaki dans chaque paroisse, dans chaque commune. J'espère, j'ose croire que chaque délégation va aller à parce que nous à Kitambo, on a fait quand même une délégation. Nasimana bango bana Nkamba. Nasimana bango les amis de Kisangani. Kisangani Boyoma. Et puis là, on voit les beaux-fils. Les beaux-fils et les belles-filles. Ok, et on va biseler. Bangona bazali na Simona. Aïe aïe aïe. Bamongo naba tete la bazala de banon. Mais il doit se préparer directement parce que ah ouais, ça n'a pas comme si ça va le moko. Ok, ok. Ok. Merci beaucoup. La famille est tout là. Ça va mal. Pas à la mienne à mon logo. Les beaux fils et les belles filles et Bangwana. Bazalina Moloko. Ils sont au collège de Kamakamono, c'est les Kanakimia. Chorale angolaise. Ok. Nous on respecte coutume. Nous respectons la coutume et nous sommes les Kanakimia et Penaliso. J'espère que responsable de la famille assis que sur le Naban Mongo, Tetela, Basoko, Asani Koya, Simona Bino, nous espérons que ma famille se saisit. Nasima ya babo fils ezali bongo ndeko na biso ya chorale angolaise tokoti kuna nasima tomoni pe koreki
Maman Ariette Zimu na libota mobimba tokote na molongo. Totambwisa makolo. Bon, on comprend parce que les gens non habitués na rythme na biso. C'est la fanfare, c'est la cadence. Cadence ya bien, cadence ya lola. Tout votambola kango. Afin que fierté moko ya kitoko koleka. Oh, banze pour ndenge nini. Avec la fanfare, on peut dire qu'on s'est fait la nayo très bien. Chorale angolaise. La Simona Bango, Koreki. La Simona Koreki. Ok. Zunganisi bonesha musika. Connaissance. Wakati na nibota. Zunganisa elembo na ngai. Ok. Les amis de Kisangani, je les vois de loin. Parce que si je vois Benjamin Bayado, là ce sont les amis de Kisangani, les docteurs. Les amis de connaissance. C'est Félicimino. Il nous a fait découvrir la paix à Mwanda et le reportage à partir de Mwanda. Révérend Jean-Luc Makanano. Merci beaucoup. Voilà. Tobengi bongo bamambo nyonso ya famille ya Mbuya Biselenge. Tobaluka na nsima ya podium. Po biso nyonso tokota na molongo. Famille ya Mbuya Biselenge. Tobaluka na nsima ya podium. Tokota na nsima ya molongo. Famille Bombili, famille Moussassa, bango wana nyonso bazoleka représentation ya Europe. Mama
nationaux sans oublier son président au sein du département de la presse et information climatiste. Okomisaki kombo kote na mulongo sunganisa elembo na ngai bana nkamba bango wana bazali koleka. Et là les amis de Kisangani, si je vois ces figures là, ce sont les amis de Kisangani. C'est pas les bana nkamba ya Koral il y a membre du département de la presse et voilà la télévision. Bote papa bandeko zali bongo en direct sur Masolo Kimbangu TV bandeko bazubiso atango balinga yeba mama Biselenge azalaki na kati ya ngomba pe misala na ezalaki. Maman Biselenge vraiment c'est une femme particulière, une femme spéciale na kati na lingomba ye na kotika biso lelo atiki biso en tant que révérende pasteur et ye mtazalaki moye mutu oyo azalaki ko tala likambo etali finance ya église na pembeni ya papa mokonzi ya Bule. Ye depuis bon mwana na ye abotami na kati na libota moko d'abord libota oyo ezali avec promesse parce que kozala libota ezali libota oui il y a toujours des yambuya donc bazali bo moko na kati na bango nyonso donc bato bazalaka be moko na kati na bango bazwaki privilège uta 1921 tango musala pas mo Kimbangu bandaki papa Simon Kimbangu azwaki aponaki koko na biso yende azalaki mutu munene oyo lingomba etongami na kote ya likolo nyonso kuna mingi penza na nzela na ye kasi likamu pe munene ezali batu bakomona lelo oyo batu mingi komona esengo oyo ezali koleka na tina ya mama Biselenge kasi likamu wana bayeba likamu nyonso kozalaka na musisa nzete soki ekoti musisa modindo ya solo bambuma nango ekozalaka makasi pe ata soki mupepe ekwei ekokweyaka te. Donc na kati na mama Biselenge lelo azali na kati ya 3e génération ya depuis to yambaki likama pasi mo Kimbangu na kati na libota na biso ngai nazali na kobenga ye yaya pamba te mama oyo aboti mama Biselenge yende atikeli tata na ngai
nzela na mokili. Maman révérende Anna yazalaki mwasi ya papa pasteur Biselenge oyo azalaki pe moko mokambi monene collaborateur ya papa Diangenda azalaka pe premier suppléant ya solo nyango tolobi après bango après koko koyamba likambu oyo liloba koko atikelaki biso alobi bolongola maloba na bino bolongola makolo na bino te na bana ya Simon Kimbangu ezali na makambu oyo alobaka na biso alobi na biso tout d'abord alobi na batata na biso alobi liloba oyo etikala seko alobi lisusu nabomi moto te kasi pona kolinga nzambe yango mokili eboyaki ngai yango wana ti lelo biso banso baboti bakei batiki biso bana biso pe toboti tozali kaka na kati ya esengo nakanisi likambo oyo ezali koleka lelo oyo ezali likambo ya motuya likambo ya monene oyo tokotia tokoepengle ezali pe na mabota mingi oyo bazali na alliance na tata nzambe. En tout cas il faut kosala makasi okoprofite na ntango oyo bisika nyonso ezali na kati na mokili bobosana te oublier to ignorer ses ancêtres c'est construire une maison sans fondation. Donc fondation na biso bobosana likambo wana te boyebi code liloba pasi mo Kimbangu alobaka na koko vingi la fioti yo ozali bisika nyonso soki olobi ozali mwana ya makila ya libota oyo kobosana te vingi la fioti elobamaka pe tosimbaki lingomba ti lelo tozali na kati na yango biso banso tosala angele tobebisa kombo oyo monene te ya Simon Kimbangu kombo ya nzambe kati na bato. Bandeko nyonso tuna bandi ete boyoki biso bolande biso na bokebi nyonso tu wana ezali bongo révérend Yambuya azali moko na kati ya libota ya mama na biso mama Biselenge kasi papa okoki koloba liloba na nyonso lobi bandeko pe bazali oyo ki bayokaka lingala te bakoki kolanda na Swahili nini okoki koloba na bao na bokusi nyonso. Ya kweli ni furaha sana banduku nyi benye kutufata kulugha ya Swahili iko furaha sana kusiku ya leo. Furaha kubwa sana iko leo katika hapa ku centre d'accueil kimbangiste ya Kasavubu. Mimi nawaza hakuna ya kusema. Ile decor nye ko planté. Na mambo yote iko napita hapa, mko naona nyi benyewe furaha, uwezo ya mtu. Moyo kati yetu mama révérende pasteur, mama Biselenge, batite yau, mama Yvonne. Yetu mwenye namtumikia Mungu na roho moya. Leo anakia kuishia alikuwa pembeni ya baba Simon Kimbangu Kiangani na anatuacha leo alitumika vraiment fidèle kuyote gizi baba balitupokeaka. Njo ile vraiment neza sema donc siku ya leo ni furaha kabisa. Njo ile tu minawaza. Ngaki yango tozali na kalika makoloba te tozali kokende na Nkamba yawa kende kokundama na mboka Yerusalemu ya sika esika wapi evandi tata nzambe kolo histoire molio mo centre. Donc soki tosilisi awa tokei na contactez-nous c'est très important et une bonne sonorisation. Là, il faut voir la ville province de Kinshasa, presque une province de Kinshasa. C'est impeccable. Là, vous voyez, révérend François Mabilam avec son équipe. On est de cœur avec vous. C'est à tout casser. Fanfare Kimbangiste. Touti musika soki yondo zali moponami na kati na famille na bino kolala pongi ya bolinga te il faut koyika mpiko mosala ya nzambe faut kozala makasi bozalaki nano te vraiment. Bon, nous connaissons les mots que la maman Biselenge, l'élo la centre d'accueil,
On vous accorde bon cas, si vous respectez temps. Vous allez causer la cérémonie à Souka Kora des dirigeants. Bon, il y a Souka, levé du corps et Koka Salé. Vous êtes les habitués, les kimbangistes. Tout ça, la kango tango nyonso, moi joué à bien. Il nous a fait découvrir la quai, première quai kimbangiste à Mwanda. C'est qui? C'est le révérend Patatanto. Jean Lusikila Makanano. Première quai kimbangiste. Ce que Tangin Patatanto, au Komonango, n'a Patatanto Makambwebele, comme Makakou. C'est un bon écrivain. Bazali Koya, Ijiki Boya, Ijiki Boya na flemme na bino, Ijiki responsable yoso ya Ijiki to kene déjà pembeni ya Faki wana to ya Malamoko. Ba responsable yoso ya Ijiki to kene pembeni ya Faki to ya Malamoko.
makolo totambusa makolo bandeko ya ijiki nsima ya bandeko ya structure tokota voilà tosilisi tokomi na suka ijiki ye wana akokoklotire mpona badeko ya jean-claude. Je remercie bato banse oyo basangani na biso elongo na mokolo ya lelo mpona kopesa au revoir na biso mabiselenge eti asalaki mosala ya malamu mpe ya kitoko yango emonani solo ete mama na biso azalaki solo komipesa na mosala ya nzambe. Félicitations à l'organisation papa Biselenge Ozé et le nom de toute la communauté ici. Responsable de la famille, responsable de la famille, la porte oblige jeune. On va demander la cérémonie à Bango, il y a Tobé irresponsable, il y a famille, avec les mapons d'amour. Ijiki, les bango, bakosukisa mpona zokoma jean de fleur. Nsima ya bandeko ya structure, ijiki nde akoclotire. Na bongo tozali kobenga responsable ya famille abelema mpona koloba mo oyo ebongisami. Responsable ya famille responsable ya famille abelema, responsable ya famille abelema. Tozali kobelela boko responsable ya famille abusana. Tokomi na suka ya recueillement pour la dépôt ya jette de fleurs. Merci à tous et à toutes pour accompagner notre maman, notre chère maman, révérende Betty Yvonne Biselenge Batite Yaou, dans son dernier voyage. Nous vous disons grand merci. Voilà, ça c'est l'Ijiki, association de jeunes